Des bandes à London TV avec des Bruno original. Yo prophète, au monde resika mutabata mi azali. Mais kaka yo prophète wana nzoka makanyo stolo barizaka faux et archi faux, tu donnes de l'argent. Des bandes à London TV. Bon ça biso boy pona nini. Ya boy sko te maliboso na ngapote yanga neti nini. Des bandes à London TV. C'est pas bien. Bon ça va te péter au l'église. Mais na lobaka kinga na boya nzambe pona yote. Des bandes à London TV. Réseaux sociaux comme yo lingara mona yo ba yeba yo soi-disant pasteur, soi-disant des bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, mbote na bino balandi na biso surtout. Il y a des TV original na lobaka ça dépend na ko bozwa libaku vraiment ya kolanda ngai ya kolanda biso na kati ya 2 TV original émission qui toko obolingaka mingi pesa maka et pas na ngamoko toujours ndé na lobaka mona propia monene Cynthia Mbombo autrement dit le Kilimanjaro de la presse oboyi osali mokili na yo bino babonné na biso ya 2 TV original vraiment na lingaka bino tellement makasi na bike bino bolelanga ya dégâts bolelanga vraiment ya makrasi bolelanga na bike bolinganga makasi mais bo partager ka émission bo s'abonner bo commentaka parce que et ça la rabiso makasi et ça la rabiso munene et ça la rabiso bien yango et ça la rakenga Cynthia vraiment na vimba lisusu mais ko vimba nanga sikonde na munzoto boete na musala kaka parce que sona bina nzoto eza dégâts aime sona ko tambwa lisusu te. Voilà, je dis un grand merci à mon boss Babi de Bruno original toujours papa Malongi, papa Malamu, papa Ibaka Pasi ya bana, merci na confiance aux pesa biso, merci na confiance aux pesa ngai Cynthia Mbombo officiel mo na popia munene ngai mo ko kombola nga tina suka. Lelo vraiment makambo ezali yo mutu moko Julie Le Castello mwana poto ya tongo makasi. Bana mama ya Ngola boni bino kuna boza bien, na yebi ke boza bien makasi na ngolu vraiment kaka ya nzambe oazo batela biso o biso ba o to kotika ka nzambe te o biso ba o to koboya ka nzambe te pona soi-disant bino ba pasteur pona soi-disant bino ba chantre de l'Éternel pona soi-disant bino ba toyo bozongisa bo nzambe vraiment soni biso vraiment to boya na biso nzambe te lo na plateau na nga na zanga moko comme invité spécial kuto naza vraiment ngamoko comme invité spécial nyeno to sa banalise. Non, vraiment, tout me campé ko solo là, tout me campé ko décortiquer, tout me campé ko loba parce que baloba ke internet ezara église te. Tozo la mka actualité zoko baka actualité zoko baka tout comme na makambo ko bima awa affaire zawadi na pasteur na biso obiso soto yebi makambo ndenge kendeli na nde makambo ezo kendeli. To sali sali ba actualité to ekeye zongi to lobi to zongi to mati to kiti to ki ba pasi. Mais to lali 2 jours kaka après. Bande ko bwa bolingo to ko mona lisusu makambo susu ya prophète biso nyoso tout oyebi na kombo ya Joël Francis bande ko ça fait mal et ça la passe parce que tozo baté tozo kende wapi ngana lo bango toujours que to comme vivre vraiment na temps de la fin ça vraiment temps de la fin parce que nzamba loba ki na temps wa suka to mona vraiment ba vrai na ba faux. Natango suka to comprendre nanya zanani nanya lobaka nini na lobaka ya so nanya tambolaka mabe. Pourquoi kaka ba pasteur congolais? Pourquoi kaka bino ba sala nzambe? Toze belé liboso zaki ba musicien to komo mona sikona ba sala nzambe. Pasteur, prophète, soi-disant prophète, au sala ba prophétie. Yo prophète au monde resika mutabata mi azali mais kaka yo prophète wana nzoka makanyo stolo barizaka faux et archi faux, tu donnes de l'argent pona kaka okosala na prophétie nzamba ko frapper bino ezakanda ya nzambe omoni ezakanda ya nzamba zolo ba déjà ke botika mabe bosa biso boy pona nini ya boy sko tema liboso na ngapote yanga neti nini to bien oloba na ngapone neti nini ka yo moko loba professeur lokuta te ka yo moko pesuso o soki PD kaka yo mutu moko dozo jouer makambo ebele bomo sakana nzambe oyo komo makambo ezoleka eza kanda nde ya nzambe eza kanda ya nzambe ba pasteur Congo boyo kisabiso soni ba pasteur Congo to ebite soki to loba nini soki to kene na bino wapi bokote ya bana nzambe nini yo pesa kabatu mbongo kaka poko sa ba prophétie. Est-ce que c'est important kaka na église no pesa ba prophétie
Est-ce que c'est important kaka yo lo ba place muta outi place muta lali place muta kala muta venti place musala nini boybo est-ce que c'est important tani nzamba bimiso na poisa et puis mbongo pesa ta muta ko somba ta lopango to pesa muto 15 000 francs 15 000 francs muta sana ngo nini omoni mwa mobali wana ngana lobaka eza nzambi mwa mobali neza nzambi ne penanda tungisi mulimo ne po akoloba bongo oko kosele ba kindoki muta bato aza bongo te na minute to ba azui ba problème na famille ngana kendaki na famille wana opesa ki bango 15 000 francs 15 000 francs wana et donc boyoka na ki pe eleka na réseaux sociaux te yo lection na réseaux sociaux famille wana ezolela pona makambo oyo sali et puis ba famille mususu et puis famille wana pesa ki au courant ba eba ke yo fo bosa la cop wana boye mais ba boyo kana ki ndeteke bo lekisa na ba réseaux sociaux comme yo lingaka ba mona yo ba yeba yo soit disant pasteur soit disant yeba kasika makambo bombani oyeba ka jour mutu abotami oyebi na kombo mutu oyebi nyonso na so mutazaki na mwasi na mbetu yo yebaka moni vérité ndebimi bobongo la mitema oyo eza temps de la fin oyo eza temps de la fin bobongo so moni makambo nde ezobima boye so bokontinue bokufa omo so bokontinue kosala eloko bokokufa toyeba te bapasteur ya Congo soif yango nzoto boza nango ya ndenge nini kindumba yango boza nango ya ndenge nini pourquoi vous faites ça? Bokomi pe boso pe courage ya reporter ba tu ba na koma musika to koma na leta boko to koma na leta ba preuve ezali bosa mabe bobi mana ba mbasa mabato mabala bobi mana basi na ndenga sima na bosa mabe makasi bosa mabe skoto lobate to bosa la makamna biso tozala te toyebisaka bino mpe bosala yango te bosala yango na bavolonté na bino biso tovandaka tomoni kaka actualité koeleli biso na internet bien sûr balobaka internet eza nango église te internet eza église te ka nde bolobaka boteya bato na baéglise neti na internet oteya nani mpo ayoka moto oyoka za te yo pasteur ozwaka moninga nao na ndenge nsima osala sexe na moninga nao na ndenge nsima yo pasteur oza pe marié mais oza lisusu PD un pasteur homosexuel il faut pas bannir yo mais oza la population oyo ezaka na nsima na yo oyo bakroyaka na yo bakroyaka na soi disant baprofession opesaka na minute oyo basa neti nini bon quand basaka na bango envoûté baondima na bango kangi surtout boloba na bango c'est pas facile c'est pas bien bosisa bato ya péché okende église mais nalobaka kinga na oboya nzambe mpo na yo te mpo wana oka mutu bwana bino ka bato mais tant boprêta baserment bomoni ke fo bosalela nzambe na bosolo botiko beta baninga mabaku to vanda boyelo to sala ba émission makamsu to ko sala ba actualité na bino ya soi disant batu na nzambe ba homme de Dieu oh boniko makamongo échanger histoire échanger liboso ezalaki o ba musicien profane o batu boy mais siko na minute komi ka ba pasteur o ba chantre de l'Éternel o mutakala mutu boyebimi o ya mama boyebimi o boy ka batu na nzambe bolakisa ke bosambela te bokosaka nyonso to bosala eza lokuta aventure rien que l'aventure donc bosala na bino ka ba aventure yo prophète omi yebinga na oloba nozwa kiti na ofanda oboni boyeko boni boye pasteur edingwe yo wana na bagarde du corps aboy kaka mosali na nzambe kaka na bagarde du corps amata kita kotala ti déjà dongi ati da pantoya dongi ye wana nini na makolo soki nini mokase na makolo pasteur a fashion nzoka ndo lia makano na sima nzoka balia kaona sima nzoko za kanon de vewe nzoko za vewe eloko bosana bino boyebi tekesa kindoki
Et ça qui tout à fait. Comment est-ce que yo musai na nzambe ko kende na muninga no na ndenga sima muninga no mobile pozo lela na monyozo nyokola ngai moteme komi na suka à chaque fois nazo benga yo ezaka madame oh ma femme là oh soko lingi nonga lisusu yebisa nonga na effacer ba numéro na téléphone na ngai je suis un homme moteme komi na suka oh un homme de Dieu soi-disant prophète au fouti pas bien non pour OK kolanda muninga na mobile o ana foyer na yepe o asa déjà na mwasi na ye yo fouti bien non OK kuna po bosala nini po balia okana sima po bazwa okaka na sima siko boyo te bana nzambe nini biso ba okondimeza na omuke bo te ya biso nini komo oyoka kele ko kende église mam na sambe na ndaku na nzamba oyoka ngai na tema bolongo na ngana se na sambeli nzamba oyoka nga bino bo sepelisa te parce que ngaso na une église non na moni hôtel mi bono mo kaneti na mono mutakala na mo na kaneti na mono lati bilamba te na mo na kana mo neti lo ne de chez eza d'ailleurs te mais dans la position de genre côté sa muninga no mbali na sima basali na nzambe bomo bangisa osuka noka wana tenzoka makamyo sto salarizaka nango lokuta yo opesa batu mbongo pona soi-disant ba prophétie na wana boye na boye est-ce que l'église faut ka prophétie faut ezala yo côté ya batu loba nzambe te yo komika ditongo dimanche koki olote ya batu komika nazomona boye Dieu m'a dit bino quand nzamba lobela bino makamwa penza mbalo babino eza nzambe te na confirmer makamwa nde balobake diable pas profitaka serpent pas prophétisaka. Pourquoi vous faites ça? So bo monique bo servir faut bo servir maître moko so bo monique na bo nzambe zo simba sute bo poni nzambe moko o bino bo poni wana soki azanani bo servir ye ole bo batama na sima nzambe kanda nzambe nazobelela kanda nzambe nazobelela kanda nzambe kita nzamba changea oto nini nzambo ngana yebaka ya kala nto na zaka to zaka bamki to tana na ba film ya Moïse nzambe penza kanda penza boye kanda nzambe penza soke kiti boye omona penda ke mutu na nzambe penza mutu penda munoro ekangami mutu penza komi penda aveugle mutu penza komi penza baba wana kanda nzambe mais siko bino ba okanda nzambe ngo bozwa ngo bo omona ngo lisusu te to ndenge nini do yo ki coucher na muni et puis tant ngo loba bongo zo ba ke na préparer nini o na maté na poko faut na préparer kit na poko zo stresser nga pona nini pourquoi tu me stresses pourquoi tu fais ça oh la bolingo ngo ya muninga no mobali pasteur oh la bolingo ekimie bolingo ekei bolingo ezonge pas moi si Muninga sosoli na ya boy na bino je avec ma famille obi quelle femme oze suna tana ngate na futi bien na ngala yeti awa oze suna tana ngate oh pasteur prophète l'ange de l'Éternel soi-disant prophétie oh boni ba jeko boni buzoba boy ko oh ils buzoba ils ba nonsense bo pakola biso bo mo biso lokwa bazoba bo mo biso lokwa ba yuma bo mo biso lokwa tozaka bongo nzamba oyokela biso nde mawa abi bana nga ba onyokwama bana nga bazoza parce que ça batu misusu ba croyaka 100% ya ba pasteur na bango et na batu misusu lobine ku o pasteur comme melata mbondo pour na pasteur na il y a des gens comme ça. Ok, na l'église, on est plein à craquer. On pasteur soit dit prophétie. Ah, je vois. Aux gens singa prophétie d'adi prophétie. Nous on va prophétie le kuta. Yes, prophétie. Où allons-nous? Tozo kende wapi? Affaire kutu ya papa nani okute silité. Affaire ya couple nani couple. Moi ça ngomone na ni merveille. Couple waza du kutu no silité. Non to sele ngo kutu no ni conclusion te. Non to ebi kutu te so esuki wapi. Boya ko bakisa biso suka likamu suka boye. Do biso to zana kapoto lobela ka ba bitakala na bino.
biso tozana kapoto lobela ba masumu na bino oh boni boyeko bozwa conscience bovanda bozonga na nsima bozonga na maboko ya tata se repentir nzamba kobeta bino bafimbu toza na temps de la fin yango tozomona makambo mabe komi kosalama mingi na baeglise makambo mabe komi kosalama mingi na mokili koto bafi bamelisa basi bambwa banyau banani mabele koto kuna mibali babima na bambwa mokili komi na suka nzamba lola yoka mawa talaka ndenge aza na église monene prophète Francis Joël tala nde ozaka na église monene oyebi combien de personnes oyo obebisi mtema na bango oyebi combien de personnes oyo blessé oyebi combien de personnes msu yo olobi osali ke baboya makambo prier tu le sais mabe bopesa diable nzela aseka bino otemi liboso cher tomona bacher na bino kutu nde ezala nako ezalaka nango sacré te parce que bino mobomema barando na bino ntina baeglise ntina bacher bokomi bacompte à rendre komi kosalama na bacher yi bino bomoda compte à rendre salama na kata cher bobebisa nzambe kote mpe kuna ya momo alobi yaza mwana matete ngana mwana matete bana matete kuna babunda kaka bana matete bazala bakuluna baya matete kuna ezalaka bitumba na bitumba bosoza mwana matete nde osala makambo mabe baloba no te poza mwana matete te tokoloba kaka me biso toboyi nde mukama te toboyi vraiment mukama te parce que amambokanga bato eza te so bozalaki na mposa bokangaka bato baloba makambo na bino te batanga bakombo na bino te botambola bien bozwa bilumbu na bino bobomba ngo bozwa mitakala na bino bokanga ngo bakadena bozwa mitakala na bino bokanga ngo bakadena bobomba ngo biso tomonaka te tant que tozomona tokoloba kaka parce que il faut toloba eza analyse eza internet bino monde boyaka na makambo na internet biso pe tozana kapoto sa musala parce que ne baloba ka internet eza église te eza pe église te donc so bino boye biso pe tokoya bokiei tokokende c'est comme ça bote ya bana nzambe ni boloba na biso ni conseil nini opesa muninga conseil nini opesa ta bobi ke ne touchez pas mes ouin toko toucher ba ouin ndenge nini ba ouin ba komo toucher sko biso bango ba ouin wana ba komi ko toucher biso bango de ba toucher biso ba toucher ko nzima na biso ba bungisa ko nzima na biso parce que bango baza ba ouin te toko toucher bango sikoyo parce que ba koma otambola kana sima la Bible dit ne touchez pas mes ouin te toko toucher ba ouin comme ça tosola na nzambe to nzambe ta ba ouin oyo cheli biso pembeni ya ba otambola mabeso pe to bito tika bango bongo mabe ko continuer kokola na kati église biso toko toucher bango donc bongo bongo penza parce que ce que vous faites là c'est pas bien bon stresser biso bozo stresser biso le totolo ba makamu susu to komika ko loba makamu na bino pourquoi ça bato balandenga balandanga na linga bino parce que vous comprenez vraiment qu'est-ce qui se passe et lo nyeso le kana ba réseaux sociaux bino vous comprenez ka bozala pe bazoba te na lobake bino bato bolanda biso bozala ka bazoba te na ebisa bino ke nga za wana ka pona osala la bino musala na za wana pona osala bino musala parce que eza musala na nga musala na ngai je le fais analyse zamboka na ngai soki likambo ye koloba tokoloba parce que to kende bongo biso kutu nde toza boye tolingana biso nde ba analyse donc siko nde toza na minute be ba actualité eye la biso ya ngomoko au ventre boye actualité ya ngomoko eye na sepe o esengo te esengo te ba bonne na ngai. Là, je dis un grand merci na babonné na biso. Na ebi ke bo continuer kolanda ngai pe bolinga kolanda ngai mingi. Mikona na babona sika. Mama na kotisi babona sika. Mikona koti ba fan na sika. Musala nde yeba na kaso mtosa musala fu musala yeba na ndela musala na ngokaka. Là, je dis un grand merci babi Christian. Babi mon apôtre ya tongo makasi Christian Diam mwana
moi na France, moi na Paris, na peso bambote, merci na ba conseil au benga ngai, merci na ba commentaire na yo parce que et là que ça qui nga vraiment na travailler. Parce que musala il faut eyebana sozo musala bato ba benga ote musala c'est que musala no sala penza ko et ala ngo bien ti et ala ngo penza bien ata mukiti. Là, je dis encore un grand merci à Junior, bah il va faire nanga kaka. Vous pouvez savoir bah combo complet s'il vous plaît. En tout cas, Guiliano il a raté, azakona kapo na tabe émission nanga conseiller nanga. Eh moi popia munene, musana monye kende kitoko makasi. Musala vraiment ezo kende bien babi Ivan Kitenge. Ivan Kitenge moi na États-Unis aéro biso to loba bango aéro balali pongi babi 001 toujours hein bana likolo kuna americano ya tongo makasi Ivan Kitenge bino babonné na ngabu na bike bolanda nga un peu partout na pesi bino mbote en tout cas bon continuer ko s'abonner Julie Le Castello toujours présente hein azarana vraiment pour na kotala tala émission peut ko partager babi ritia nande makambu bana poto merveille toujours na sima caméra un grand merci aussi à mon boss hein babi de Bruno original papa Malongi toujours hein ayoka kulela ya bana alinga bana vraiment balela te parce que totambola rande bongo vraiment awa babi Francis Boto fait jogo Francis Boto fait jogo depuis Allemagne bambote no yango wana babi base na Mumbai Afrique du Sud na pesi binombote na pesi mbote na base Mumbai Pelco babi association ya presse ezaka moko hein association presse en ligne ezaka moko Pelco so za na journaliste oza pas journaliste so il faut za na kata Pelco so za libanda Pelco ebake en tout cas to ebiote babi moko junior mo toujours hein notre président tolelo ya dégâts babi Jenny ma collabo moi ça permet à cause de ngunginanda coûté la pesimbote babi na Judith babi J-Love moi ça mwindu makrasi ya lekingolo na mwindu yonde makambu mwinda bwe bazu yango wapi na pesimbote nanga na ma chérie Belmine batomele bino bozara toujours base nanga babi ngando le padre bamboti no yango wana en tout cas à toute ma famille na batinyo surtout o balinganga na yebike bolinganga makasi en tout cas abonnez-vous massivement partagez l'émission ceux qui a koloba et salut to koloba na ese bino que onyo soza besoin na sala publicité eloko na ye afongoli si compagnie na ye afongoli si business na ye azana besoin to sa publicité eloko na ye en tout cas bon hésiter te bo komela biso na ba numéro na biso eza wana na se tozana kaka pona ko salela bino musala o anyo so linga libanga benga to bambo libanga kandingo lingi libanga to ko bambo penza libanga mais libanga mombo ya tsoko ya bien pour ça là que ozoka te quand na lobaki que bientôt c'est mon anniversaire le 4 avril moi popia munene azobotama ba appel na bino ba vidéo na bino ba cadeau na bino en tout cas et ça là vraiment qui te comment ba surprise nga linga mingi ba surprise et ça là vraiment bien en tout cas tozana ka poto en tout cas bo teninga regarder est-ce que bo monique na lobby mabe en tout cas bo limbisanga te parce que ko senga pardon ça que le quoi to banga ko loba mais tozana pona oloba na lobby kaka o ezo mona na o eza na réseaux sociaux bo tenir biso regarder tozala kana ka pona osala bino musala quand na loba toujours na zana pona osala bino musala soki nzambe azongite to kutana prochainement bisous bye.